ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote bisika nyonso ezwa mibino. Petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Na New ABC One TV c'est Jésus-Christ qui est le number one pambate kola moka eskize ezali bongo habitude te. Bande ko balandi République démocratique du Congo mbutu. Bayimboka Kabila Belili Boma Kabila Kabange Joseph Kabila basakala kala molimo moko yolingo sakala na milimo ya bato baike plus de 80 millions d'habitants to commence ki 200 millions Kabila yozo biso koma biso kobe okokokate bande kotala Kabila Abelili Boma Kabila koyeba le sous te maile na moto ezate akosala nini akobanda wapi bomonde nga nommé a nommé ba magistrat là voilà nommé bango atie bango donc il y a kolongola akonomé akoyeba le sous loko akosala te est-ce que na état oyo tozala ngo sikoyo na crise à modèle la République démocratique du Congo est-ce que faut tata mokonzi kola sala makamba bongo yali makambo ya bolema yango tozali ko yebise mwana mboka tala simba zonga moto kanga bisaka oke na malembe poete congolais akopesa espace te bino moko bomoni bandeko lolenge kani longonya na bandeko la biso ya Beni ata ko bokufa ki tolobi ba condoléances pambate tokotikala ka kolela te pona liwo ezali nde la Congo ya mikolo babomi biso na nzala babomi biso na kozanga mai na kozanga lotiliki babomi biso na makombaike yango biso so tozalika na yako tozalika koloba yako ekomela bilo bisika nyoso bozali pambate bitumbo tozali kobunda ekufa bato etikala bato yango tozali koloba ete longonya na bandeko la biso ya Beni boni otata mokonzi ekolo ozali kokamba bato yo zwi lisusu ozuli bango liboma ocheli bango ozwi maladi mabe otindikeli bango bato bakendaki kosala ba campagne bayaki na maladi bino bato bakendaki kotika masini kuna bozoki ne maladi ça veut dire République démocratique du Congo nyonso ezali na maladi boni président ya bolema boye boni tozali penza na bato na mayele te na mutu bazali kokamba biso mona mboka kone nanga gangster china rambo bo pesa bato maladi yango bomoni bato la baboyi balobi boko kozala bango na bolema ya boyete maladi ni bilo bolati bato la Beni longonya na bino papa longonya na bino tikanzamba mona bino tolingi nde mibali ya boye tolingi nde basi ya boye tolingi nde bana ya boye batele mapo babunda wana ezali droit na bino bolandi bino moko ndeko na biso ya INC ya parti Vital Caméra dénoncer biloko nanga zo sala alongo elongole ba machine akangi bisika mosusu alobi mapona yema kozala te ezali bazali koluka nini bazali koluka ete bino nde botomba la po bengala bango bo comprendre déjà j'ai Kabila toute ça lela yeko Kabila zali na posa ete yemoka miboma mais siko moya miboma boyete lokite kozala histoire ya mabe azali koluka bino bo revendiquer ba droit tango bino boko tombola mingongo na bino bo se soulever nde amiboma po alingite bakanga ye a décevoir mindelo bacheke ne sika wana abongoleli bango ngando nde talatina mindele bale bakanga ye bandeko totika Kabila te tosunga ye po soki tosungi Kabila te na yebisi bilo Kabila nda ko sunga biso lokola to comprendre jeune ye ete asi akangami na mutambo azali lisusu na makasi te akomi ko sala makambo la bolema biso siko tosunga ye le 30 tout le monde libanda to sala yango. Merci na mona mboka Martin Fayulu pambate tolobaki ete otelema oloba ata ko liloba moko olobi lelo botali Kinshasa ville morte lelo Kinshasa ezali na kimia bato babimite ata ko mituka ata ko bato ya moto cela veut dire que bato baboyi penza makambo ya mona mboka Joseph Kabila yango lazali ko interpeller conscience na ya Martin Fayulu population congolaise ba pesi yo maboko kozana bolema te lokola mwana mboka edi kapen ozali loko monyoko la prison nazali kozongisela hôtel filme ya tango oyo Mozele aura désiré Kabila kufaki wana moloki oyo azalaki bongo la mobembo koluka moyen te bakele ko fungola misola ba coffre na eto ebi histoire malamu ya mboka ekomi tato fungola bino boyebaka ba oboyebite Edi Kapen a ordonnaki eloko esala makate pe kimia po biso to yebaki bende saba mona Rwanda ba Koboma biso mais na mongongo Edi Kapen yo kamaki pas de sortie pas d'entrée pe ba mindele ba songaki ye mais tala bolole ya bolema ya mona mboka Edi Kapen apesi bokonzi tala lelo oyo ndenge baza ko monyokwa ye lokola ba congolais ba pesi yo monoko ba pesi yo maboko ba pesi yo misu pe litoi ko sala makambo Edi Kapen te mi kanisa yeto zo ba lacrymogène pour mboka oyo
mikanisa ete osala ki po bima ki po mona ki makambo ya bango ezali malamu te. Yango tolobi na yo tozali kosenga na ete tokita le 30 toyebi ete ba problème azali te. Sekele moko bakoyebisa biso te po eloko moko tokontimela bango liso ezali te. Totambola na yo elongo topuse ba cri po la koloba ete mwana mboka Joseph Kabila kende. Eloko moko akosala biso te, abomi na Beni nyonso te. Abeti masasi baye bakufi bango batikali azwi bomo sikoyo. Na ebeteli ya ndenge wana nde abimi bolole. Yango biso sikoyo tosimbisa ye bolole na ye na maboko. Mwana mboka ya Congo, bisika loso sali kolanda ngai, bosembola letoyi wa bino. Bino ba obo zena mikili ya bapaya, na Angola epa ya la reine Olga Lompinga na mokitene Florence Matondo Mido. Vraiment bosambela po ete bopesa biso makasi. Obo pesa la bandeko la biso ya Beni, obo pesa la bandeko la biso ya Équateur, obo pesa la bandeko la biso ya bisika nyonso o dongolo miso alekaki, ba pesa ya maboko te. Bandeko la ngai bino obo za ine États-Unis. Maman Mireille Molonga ni papa Godard, maman Sylvie Mbenza, Dene de Newande, baba kisela kayo équilibre. Maman nangai Bokila Lokonde femme pekato la femme puissante maman Boyo, maman nangai Angelo Sandranila, Dadi Boembe, bino nyoso boke na mabondongo la se, Gilles Chiboabwa, bobonde la bozali ba ike, bandeko langa ingeta na États-Unis d'Amérique, bobonde la pola biso botinde la biso milimo ya kolongola kobanga. Bandeko bozali na France. Na mboka ya Arthur Ndombasi. Papa langa Arthur Ndombasi mobalo ya mbingalo baka bien papa moko tendre. Bon rétablissement ko papa. Vraiment na mboka oyo ya Juno Ndungu Kamfumu. Ah, yoza danser. Na mboka ya Malko Kakila, na mboka ya Emmanuel Chabalokwa. Bokota mabondeli na France na mboka oyo ya papa social Fosca Dikese na molonga ni mama Solange. Bokota mabondeli. Tokei bongo na Hollande, bisika la mboka ya Guy, wanzambi la molonga ila ye mama Sylvie Mwamba, pena Fortifort, bokota kosambela la bilo nyoso, ba José Mbakano, bokota kosambela kwa. Tokei na Suisse, bisika oyo motema ya Océan de la Presse azali kovanda kwa, mwa mai na ye mwa nzete na ye malili kwa, Joe Merlino Musoba, bobonde la kwa. Na kei kuna na plus 49 pa ya Kilame Bokila Lokonde femme pekato, ah nzambela ngaye. Ingeta na lycée Bazaïba. Zaïr Mboka ya Sika, impère Zaïr Mboka Sika, ingeta la président de Germain Bafalanga. Ingeta la bino tout, ingeta la bino tout, ingeta la bino tout. Bota la soda ya bolole ndenge abomi mwana. Yango na yebisi bino bayi mapinga, lolengo nde bozali ko tala ekolo. Bozu ba soda ya biso bokangi bango, boboteli bango mandoki, bozu ya ba mona Rwanda bopesi bango mandoki po ete ba gouverner. To yebi yango. Kasi tozali ko yebisa bino ba soda ya biso lokola bozali na bolema. Bomo ndenge bazali ko maltraiter bino les 30 boza la simana biso poto fouté banguna dehors. Yango tolobi boye. Baimboka Congo. Martin Fayulu merci. Po eto yoki mbele baimboka Congo. Impère Zaïr ya Sika. Tolobi mbote la bino nyoso ingeta partout bozali bandeko langai. Na bosa la kabino te na la kalabino partout bozali. Hein? Malko kakila na zole la bino mabe partout bozali. Na lobi na Maroc. Kuna na mboka Josué Kipini. Nalobi maestro 007 atako tozo swana o moza mutulanga il faut comprendre les termes il faut to swanaka. Nalobi bino tout partout bozali la zali ko yebisa bino ingeta Congo congolais tokotika te tokofute monguna dehors. Joseph Kabila qu'il pleuve ou qu'il neige ndongo kota kine tozo bimisayo. Na yebisa que celui qui tue par le paix périra par le paix obomi ebele. Yo gouverneur ya bandondo. Yongo bila lokola yoza koyoka te. Ok, ko nyoko population ya kuna obomesa bango po ete yo tele modondwa. Lokola yo poza assassin, to yebiso bientôt to ko sa charger na yo. Mais eloko moko na ene bisa bilo ba congolais bolandanga la bokebi nyonso. Pona ni bilo boza mitema mabe boy. Oyebengo bila a profiter kaka la banunu po ba yoka la katela bandeko ni mususu. Comment toza province moko pona ni tozali ko yoka la te. Biso oyo tozali ko kufa la se ya moyi ne miso to lobela mboka Congo po to lingi bino. Tozali ko kima ko sala ko bata makasi to sala ba mission pamba te to lingi ekolo wa biso. Mais bolongola lo motema mabe ko congolais boyo kelangai na bondeli bino. Soki ezali na mboko baza ko sambela ezali République démocratique du Congo pe mboka oyo ezala souffrance ko lika ba mboka nyonso. Na ba balabala ba église ezali zomi. Okoka musique ya o soko to ko adorer wapi. Na bariel botoni se ba prière kombo ya nzambe la minoko ezali ko sila te mais motema mabe etoni la ba congolais longola na motema mabe ko ndeko langai congolais longola na motema mabe ko congolais eloko ya yo moko esalami na maboko no lingi yango te
olingi eloko mopaya soki ndekolo asali eloko fo lekalo finga ye pona ni congolais ozali motema mabe congolais yango tozali ko avancer te yango mona ata nzambe azali komona biso te ebele ya ba prière tongo midi poko ya ba veiller ya kolelaka ya kobimisaka ba démon ya kobundaka bitumba ya lolenge nyoso la prière kasi ki mamosi ve ti jengu eloba mama Sylvie mwamba molonga na ki banzambe pamba te bozali kosala eloko ya malamu te congolais oza motema mabe congolais motema mabe nde koma profession na yo congolais ozo livrer ndeko la omoko congolais ozo teka ndeko la yo yo batio na mabele wala soko kuti batala bayoka la kate pesa bolingo okei ko profiter na koyoka na ya bango te okei ko bunisa bango ngobila lolenge bato bazolela la kombo la yo lolenge bato bazolela la kombo la yo kabu ya défilé photo oyo batie kombo la ngobila likolo bato batie la papier démon assassin o tuer bato papa langa bato lokolo bazali kolobela oboye yo yeba sombele suka bisaye ko mpembelo mwana balakisa mosapi suka sazo likama bande kolanga bayimboka Kongo la yika ko yebisa bino ete boyeba ba crime ezali ko sala mboka musumu yetolo bango ya te po ezali condamnable na déontologie lokola peto zali nzinga la bato la mayele oyo bazali pe bayebi musala o makasi basepele ko tianga maboko en tout cas merci na yo Jo Merlin Musoba pambate olingi penza ete nazala moto la bolema te vraiment tika nzambe ya pambola yo bozali baike bozali koloba bozali kopesanga maboko tika nzambe amona bino po ete bolingi te na bima côté de la plaque bolingi ya solo la sala musala oyo po lobi pe ba trace tika la bandeko mususu pe baya merci na bino yango na lobi ba o bozali na ba moyen bokanga mitema te pona ko miser pona émission oyo ekende liboso na ndenge bozali kolinga po ete lokolo se tambola kapela mo misolo po ete to bima toke na ba quartier to sa ba micro baladère e ko senga ete to zala mutuka lokula na to sombi ya biso moko te bino soki bopesi biso mo maboko to luwa kata ko louer e ko zala malamu po ba trace la biso etikala kate boyebi l'état moyeni l'état assassin ako sepela te kasi ako tambola mo boye pola ko zola bilo mo bilili ya bato ezali mo pasi po ete ba sopi ba soldat bwe na ba balabala to ko bima ndenge nini bino moko bolobi nzamba lobi batela molimo yo moko batela nzoto te bongo siko na bomango kaka boye molobe na bilo kozala wapi yango naza ko yebisa bilo te bokanga motema te ba mesene bozali ebele botindela kanga maloba bozali ebele bo mise ba moyen to senga ya mingi te soki opesa ta so bosangani nde bozali ebele boye ingeta nde na mona bino boye moi 3000 wala botalaka moi 5000 moi 10000 wala bochaka $1 au sein de la presse à Sengisco $1 à chacun. Au Boko Sala Botindi. Et ça déjà bien pour son abisso et monsieur Tambolaka. Toko qu'elle peut tourner na Bakongo tozo image kuna. Toko peut tourner to que le bombachi pour la nente. Bateau bazo déplacer pour ça la bateau bazo soutenir ba ba moyen. Ce qu'on a tcheka ka 3000 botala qui émission ya lobby. 3000 wala. Bocha $1 to soutenir émission te. Bo soutenir ngo $1 seulement. Panier zali. Bilo ba obo kotaka. 1000 abonnés au botalaki wala 2000 wala botalaki 730 on a moni boto tele émission à la lobby $1 bocha ekosunga au sein de la presse na kabuya l'homme puissant na émission to le belamboka Congo pour ezwa mapapu e banape ko sala lolenge bozali ko linga pour naza ko yoka bambela ya bino nazali ko yoka bino kasi to ko tambola lolenge nini bande ko banga ilelo to yeko yebisa bino ete to banga Joseph Kabila te to banga Joseph Kabila te bomoli bande ko Beni babangi ete pona nini échec na ye ayebaki ete na este kuna ezali bisika o bango ba siama bisiko ba kunda mpoke ke moto mosa ko ko beta te ba bosala ki ete Élysée ayaki na double portion ya Eli tala Martin Fayulu betika ka elamba pa la kisiki na double portion alongi mboka wana nyos yango tozali ko yebisa bilete to telema. Exemple ya Biblia na pesa kabilo pamba te po boyeba ete na Biblia Nzambe aloba nyoso soko otangi Biblia malamu okolongola bolema po o accueillir sagesse na intelligence oyo na classe to kotika la kozwa te biloko ba professeur ba pesa biso la classe eza la limite mais soko okoti na Biblia eza monde moko vaste okoza na limite te po ete mukolo makomi wana azali na limite te yango la pesa kabilo bandaki sana po ete bokota ka botangaka bomona ete soki lelo bozala ba limite bozokoka komisa lelo côté parce que bozala Nzambe te Nzambe soka akoti la kati na yo okozala lokola polo bisika lo sokelaki alongaki bongo biso to longa te yango lazali ko yebisa ba yimboka Kabila zesu na makasi te bolanda biloko leso azosala o ezaleti bisalela ya azala makasi te
azala makasa ta ko mokete soki to bousculer lelo lobi la tongo fa nani Kabila tiki mboka yango to lobi Martin Fayulu continuer la babiloko ko sala ya pamba te po eza na ndeko moko abenga ki lobi est-ce que maman océan et simbi o Fayulu sala biso to lobi simbi alobi akozala ko atiseke ditela ba ville morte ngai na lobi akozala bongo te pona yebi o Martin Fayulu akozala bongo te lokolo bandi bo se ko che mutu ba bamba biso ba lacrymogène po to ala somo longo te lokolo che mutu cela veut dire to ndimi ete ba beta biso masasi yango to tel saki bilo ete ba désarmer ba soda na biso et c'est vrai ngala kabuya tozo sous fuite ya ba soda o ba wuti siko Beni o ba ye ba désarmer bango ba sali front mala ba munya Rwanda kabilo lingi nini olingo sala ba congolais nini ato botel bango mandoki to ko bundala bango to lobi Congo au congolais Kabila tu dois partir to sala posa la yote o sali mabe ya ndelo koleka kutu mobutu asala ka 32 ans. Merci la population congolaise pour la koyokela mona mboka Martin Fayulu les soldats du peuple. Merci na bino nyoso papa langa Lopole Wachera. Merci na yo penza, merci na bino nyoso bobengaki ba combattant ba combattante. Merci na bino nyoso bozala souci à soutenir émission. Merci na bino obolobi bo mise maele na bino pour na océan de la presse na émission to mboka Congo. Merci na bino nyoso Juno Kabuya lobi vraiment akobengo lelo Juno Kamfu Mundungu Kabuya aolela mabe. Vraiment, merci Nabino. Kabuya akubengo lelo. Na pesi numéro pa Kabuya akubenga oye moko. Mama Sylvie Mwamba molonga lagi wanzambi. Kabuya akubengo lelo. Na pesi numéro. Pambata zomo na netike boche mwa kodiski. Ngala bomie kwa. Na kopesa numéro labino. Bobenga na Kabuya. Bo expliquer ne kakezalaga. Vraiment Kabuya ACP la poso ki bozo mono seya de la presse kongala kaboye. Bozo mone na babote oyo. Bozo mone air moko logique boye. Yé azo jouer tout. Aza réalisateur y émission oyo. Aza caméraman, aza conseiller, aza makambutu. Alors musala mona mobala azo sala, azo mérité mai na bino. Ingeta mama Marie, nazo labilo mabe, bilo nyoso boza ebele, vraiment nzambe apambola ba paramètre angolano. La reine Olga Lompingala mokiteno Florence Matondo Mido. Merci na tout congolais. Popesa merci na l'homme puissant Kabuya ozaki na sima ya caméra. Merci na Pape J directeur recherche stratégique. Merci na sango mokonzi pareil à bémission bangai. En tout cas, océan de la presse lelo alobi nzambe asalaka bosa zardete nzambe asalaka nzambe ya Congo atelemi soki bomoni Martin Fayulu azaine lembo ya nzambe botala makambo ezosala mala Congo bino basakoli ya lokuta bino ba pasteur ya lokuta malachide botanga yango la bokebi nzambe akufrape bino po komite ya nzambe ya Israël apikola milimo mabe o ezali ko sala katela bato bokeba nzambe azalaka moninga la bilote botanga malachide. Merci na bino nyos na lobanini nzambe apambola bino Martin Fayulu bye. ABC1 Television, le leader en actualité.